Merci. Bonjour, 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 bonsoir. Waouh. Donc le belé quand même, éclairage, oh là là. Merci. Bon. Apparemment, la lumière est vraiment suffisante. C'était, hein? Donc, tout me canons quota là. Tout que ça n'est nini. Ouais, Jassi Bongombe, santé à moi bien, merci. Est-ce que la lumière est bien? Nous avons bien pensé. Attendez. Oh. Là, maintenant, on a changé de lumière. Donc, lumière, ils ont bien été, ils ont vraiment suffisant. Mais bon, nous avons choisi et il me semble que Mundu Makasi. Je ne sais pas le pourquoi. Donc, voilà. Na mec un peu comme ça, nous avons ça, les hommes marché en attendant que Bande Bozo Kota, na mec un peu comme ceux qui n'a qu'au. Mais là, ça va un peu. Bon, on a évité. Mais quand même, tout me un peu solo là. Ça fait au moins presque une semaine. Dans ça, la vidéo, moi, je belé ça là koloba. Malheureusement, les lumières qui sont au côté, ils ont mis ça moins de ma casse. Je n'ai pas le choix. C'est bizarre un peu, mais je n'ai pas le choix. Nangai quand même, tout me un peu solo là, bande kobokota, total à côté, ceux qui ont copé ça nini. Voilà. Merci, merci à tout le monde. Merci. Nestorine Temo Losako Pepe Neko. Merci Nestorine, merci Losako. Nzambe Akimbango apesinga lisusu makasi na yeto solo là. Malgré santé, zalité à 100%, ça bien à 100%. Oui, ils ont flou, n'a évité pourquoi. Bon, Natala son a changé. Ah, on attend le téléphone. Natala, excusez-moi. Non, mais un peu côté là, son a changé le téléphone. Bozela Moukier. Papa. Name kotala awa so na kotiango bon na moni yango ezali vraiment flou penda pété mais bon choix vraiment ezali te bandeko bokolimbisa parce que Nana Lutula, bonjour, Nana, merci. Donc voilà, Naoto Loba, santé, ça vraiment bien été. Kalami était dans l'hôpital là, tu n'es tous dans commandant ça la bonne dans l'hôpital, mais là ça va. Et ça n'a Covid-19 été. Ils allaient m'aramouiller la grippe saisonnière, tous à la d'habitude, on a poto. Et puis, écoute, il y a déjà ma préoccupation dans la santé, à niveau de l'estomac, de l'ulcère, belé, merci, donc King Tota. Merci, Nanga Kosola, dit Dailindo, merci beaucoup. Mes vidéos, on a fait ça, beaucoup de Sanga, vraiment trop politique. Et vous avez une vidéo un peu différente par rapport à ma vidéo dans mes salles là. Parce que à la lire ma caméra qui est dans mon kili boye biso oyo to le kaka
na ba média pour na kosolo na bino. Il faut to mettre un peu comme ça la ba vidéo, to meka ko enseigner, to meka ko laksa batu selon actualité ya mokili ndenge ezotambola. Et puis ko laksa na batu où va le monde, où va le monde, et c'est très important to yeba kosolola makambo yo. Parce qu'apparemment, tout ça qu'on comprend les enjeux actuels. Naïe, na kosenga na batu nyonso longo la casquette yo la tsakanga ya anti-Félix. Mais quand un peu kola kozanga na casquette qui non, ton frère africain azo expliquer yo ba réalité o ezo ya na mukili o to vivre lelo. Certainement, ils en avaient un part belé na politique en Boka, ils en avaient un part belé. Merci beaucoup, Marie-Hélène Salima. Ingeta. Mais c'est très important, bandeko, ba maman, ba papa, pour partager vidéo. Pour inviter tout solo là un peu parce que c'est très important. Vraiment, c'est très important. Bisonio Sotokutani, tout mec un peu solo là, c'est vraiment important. Où va le monde? Et pour une position makambo ezo kende place na yo congolais wapi, place na yo mutu wapi. Il y a des gens qui parlent déjà de la fin du monde. Il y a ceux-là qui parlent, il y a changement, il y a ba air, bah l'eau. Tous on a vaisseau, on a poisson ou vice versa. Il y a ceux-là qui parlent makambo ya nouvel ordre mondial, présence de l'Illuminati, il y a gouvernement mondial, tout. Et ça est important de côté mais un peu que sur l'ango. Non, baksa bangwa c'est pas ya batu, ko baksa père, ko baksa ce qui nini. Ingeta. Mais ezali to ngato la kisabiso bandeko. Place na biso eza wapi na makambo yo. Est-ce que makambo yo les kalelo eza ko concerner batu mwindu? Est-ce que batu mwindu nde bazali ciblé na makambo yo? Est-ce que c'est l'Afrique qui est ciblée cette fois-ci? Projet na bango ezate ya ko exterminer Afrique. Projet na bango ezate voilà. Pendant tout ce temps na losa la vidéo te na zuba vidéo ya ndenge na ndenge. Na pesi nzambe akimbango makasi parce que na uti comme masiko na hôpital, na uti na hôpital na ki hospitalisé te hein, na uti na hôpital tout à l'heure. Na zuma makasi yango na linto solo là. Ça fait trop mal makambo yo. Je crois que moi na page na ngai ya Facebook na commis bientôt na quitter Facebook, na se retirer na Facebook. Et na publication musu na sali na présenté ba esquisse na nga na bato bazaki choqué na ba publication na nga. C'est-à-dire par là na lobaki ezate naza ko s'excuser na bande ko dénoncer bato. Non, ko dénoncer na ko continuer ko dénoncer bato jusqu'à ce que makambo ko changer na mboka wana. Mais o ezaki ko pesa bato mususu mabaku. Peut-être ba to benga lingala o chrétien mutu na bakombo moko boyebi ke eza insultant pa ya bat mususu. Voilà, ce genre ya babiloko wana na baki bon, ça ne sert plus à rien na sala ba publication moko boye ezo bima ba insultante pa bat mususu ou bien zali le kola zo ko injurier pa bat mususu. Natikala na contexte o ya ko dénoncer mabe ya ko lobela sifu mabe zali ya kende boye. Je pensais à ça. Maintenant boye sangai pourquoi kaka lelo na zui likanisi wana. Et na ko zwa décision wana après une profonde réflexion. Na ko mona que ça ne sert à rien. Sincèrement par là bande connaître ça j'ai vu vraiment que vanité de vanité, tout est vanité.
lorsque je vis ma grande puissance ya mokili oyo moulili eza makasi. Pourquoi qu'est-ce que je vais faire? Attendez, olimbisa moulili ya makasi. Ouais, ça va un peu, ouais. Voilà, je disais, bande kona yo tala, ba roi ya minene ya mokili oyo, ba empereur ya minene ya monde oyo, ba président balaka très puissant lokola ba Poutine, ba Trump, ba Macron, ba Angela Merkel, ba nani, la reine d'Angleterre, tous ces gens-là, ba milliardaires, ba grands joueurs, bato nyonso tobangaka na mokili oyo tala yo tala ke bato wana lelo bazokoka ta kobima na baporte bandako na bango te. Ntango nazomona bato ya mbongo toyebi na mokili oyo bazokoka ta kokoma na porte ya lupango na bango moko te. Naye komona bao ba misusu basimbaka minduki mpona bazwa bokonzi baboma de millions bato po akoma mokonzi. Lelo azokoka kobima na porte ya ndako na ye te malgré armement nyonso aza nango. Namoni baprésident africain oyo bakangama de plusieurs dizaines d'années na bapouvoir baboya kotika kibokonzi. Mais lelo bato wana bazokoka ta kokoma na porte ya ndako na bango te. Mosala Nzambe, merci. Lorsque je commence à regarder ma biloko nyonso wana, on a tali façon oyo Congo ezaki ya ko ezaka ko kabona ti lelo bato ya Fati epai, bato ya Fayulu epai. Lelo même ye moko Fayulu azokoka susu kotambola te. Même Félix azokoka susu kobima libanda ti. Bandeko na ngai mutu na ngai ebaluki. Natali de millions oyo ipolitika nambe ayiba de milliards et de milliards fortune nyonso ya créa. Azwa village nomba komi sango lokola ville moko moderne. Mais lelo azokoka te ko vivre na liberté. Maintenant, je me suis posé des questions. Ça sert à quoi maintenant? Yako Bomabato pose au pouvoir. Ça sert à quoi maintenant? Yako Zalana Lolendo Nyon Sotozanango. Na moni ba professeur ya ba professeur. Batama yele ya koleka mondo yo lelo. Oh, avec un grand mathématicien, grand physicien, ngai mutuboye, ngai boy, docteur en 1, docteur à boye, docteur à boye. Ba master ou azana master ou azana doctorat ou azana oyo. Batu nyonso ana lelo basoko katako koma na ba porte ndako na bango ti. Namoni bato basoma bilamba ya ndenge na ndenge babenga ba grand sapeur, mais lelo akangami na kati ya ndako place akolata yoji vexage biama moto soki nini place akolatela yango eza te. Ezali moko ya babiloko oyo etinga na réfléchir dans le ça sert à quoi maintenant?
ya kofinga bato moko boye ya koatake bato moko boye oyo moto yango en réalité aza nde aza na nguya ata te. Donc après cette réflexion bandeko naya koloba vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Naya ko comprendre que mama kamutolo bakana masolo biso makano mukili o ezali diriger na gouvernement moko parallèle. Tout le barango chaque fois de beta masolo qui y a un gouvernement parallèle qui dirige le monde. Et les lots naya ko sa conclusion que oui, c'est vrai, il y a un gouvernement parallèle qui dirige le monde. Et quand on a côté malé na sujet nanga pour comprendre. Et ça c'est un peu vague. C'est vraiment beaucoup de réflexions pour comprendre en réalité makambo to mona nizo kende. Et ça simple nekonanga. D'abord ceux qui sont aux États-Unis, na ville de Georgie. Na ville ya Georgie, aux États-Unis, et ça na monument moko ya neti libanga bakoma makambo ebele wana. Parmi makambo bakoma et ça na oyo baloba ke il faut qu'on réduire population tina 500 000 d'habitants ya monde. Ouais. Mais à l'époque tant basalaka bazo ba décision na bango lokola makanisi ya moto ezalaka ya nzambe te basatandaki te ke bato bakozala ebele bakoma na niveau boye. C'est lelo mokili tozali 7 milliards d'habitants lelo na monde selon la dernière statistique. Du coup pour la que non 500 millions pas 500 000 500 millions va réduire à 500 millions, je m'excuse. Du coup, pour qu'on réduit la population planétaire à 500 millions, et comme il y a un problème. Et comme il y a un problème, la croissance démographique dans le niveau d'Afrique est à salama à tout moment. Mindele na ba projet na bango ba s'imposa na culture na bango mbula na mbula ba franc-maçon ba illumination o ba funda ka Europe o ba funda ka États-Unis ba ki kotia eloko moko ke mundela ko bota mingi te. Mundela ko bota mingi te ezate ke parce que ba lingaka bana tete. Mundela ko bota mingi te ezate parce que ba lingaka mbongi baza ba na ba ça. Mundele a bota mingi te parce que déjà marambo to les a programmé des siècles et des siècles aux hommes na ça malelo. Comme mon côté et ça par hasard. Donc idée ya ko éviter que batma comme ebele mundele abanda ki ngo pana bango moko. Nina utolo bawa mutu moko ta makanisa nzambe ba ki te que ba africain ba bana ko bota ebele boy. De façon que mindele ba bota mingi te et ça la que croissance ya population na mukileza la mingi te. Pour bango na ba calcul na bango ba ki Afrique ça ba nyama bat ba mingi te. Jamais ba kokola, jamais ba kozala belé. Afrique ça aura bilan la biso ba café. Ba na ko compter Afrique te, ba na ko compter Europe, Amérique, na Asie. Donc la calcul na bango Afrique ba na ko exister. Mais mukileza ko avancer, tant mukileza ko avancer, voilà nanga s'il vous plaît, c'est un peu vague na oloba mais na OK. Na comme temba la mosque na comme pour exemple un peu compliqué. Na expliquer pour moi na mambo tout bon mona oneska to koma. Mais vu que mukile kende mundela ko sala constat que bango na Europe bazo diminuer ba aussi là.
Mais les Africains, ils ont comme à ébélé. Nous avons constat que mais la population en Europe va diminuer, mais en Afrique, va coller. Tu as remarqué que à la lire où vont les choses, en Europe, on va sous-souter. Afrique, on va belé. Du coup, les Africains, ils ont la force na bango bazalaka nango na kala l'époque d'Égypte. C'est la croissance démographique en Afrique. Pour votre information, au moins 70% de la population africaine est jeune. Et l'Okouana, ils ont bangisa mindele. Pays où ils ont la jeune la jeunesse dans le monde entier, c'est le Gabon. Peut-être au Landango, il va quitter la informé. Le pays qui contient plus de jeunes, c'est le Gabon. Allemand moka utoro bakala mingi te alobi boye. Erreur woto salaka ya kotika Japon ezala développé. Ya kotika Chine ezala développé. To meka kosala ngo te po na Afrique. Alobi ndengwana. Erreur woto salaka po na kotika Japon ezala développé. Kotika Chine ezala développé. To kotika sa kosala ngo te po na Afrique. Il faut que ça à tout prix qu'on empêche Batouana ba évoluer. Même démographiquement parlant, ça dit que côté population, il faut qu'on évite bango ba évoluer. Yango bomona ki ba bloko tout ba créer. Ba sida, ba choléra, ba poliomyélite, ba bloko belé malade belé ba créer ba Ebola, ba Maribor n'Angola. Marambu ebele lelo eye coronavirus ou bien COVID-19. Objectif na bango ezali d'abord que diminuer la croissance démographique en Afrique pour permettre bango que ba contrôler le monde. Plus ba samate, plus ba diminuer bango ba cause la facilité à diriger le monde. Et bato wana bazan na ba agent na bango na ba pays na biso bato bino boyebi amusu ba cause ba musicien, ba politicien, ba commerçant, ba homme d'affaires. Avant-hier on a eu appel yande komoko boye à faire partie de corps médical ou ba corps médicaux en France. Bazaki na baninga na ye fallait babenga ngai pona ba solanga concernant makamboleka ki le 28 na concert ya Bercy. Encore une fois de plus concert wa les ozonga. Na yebisaka bino concert ya Fally comme référence ya makamamboka na biso. Na yebisaka bino avant concert ya Fally na après concert ya Fally qui les alande moté makambo ekende mokote. J'espère que vous êtes d'accord. Juste une semaine après le concert, il y a Fally. On va à l'hôpital à Paris, il y a Mounene. Autant à comboter. Pour qu'on cibler Bangote, on ne sait jamais. Alors dit que bazwa ki baka ebele ya ba jeune ebele oyo que la plupart ba bana ko ba que non depuis ba utaki na concert ya Fally ba o senti bien té mais na moment wana ba to bazala ki na esprit de toi na ngo lelo te que réellement ezaka COVID-19 tellement que France bana ki na ngo ko sala ma munanko babona ba on côté na confinement babona ba on sensibiliser ba tout comme il faut
bazaki na besoin parce que la vérité France ezaki na besoin malade wana etambola na ne panzana pasteur Jean-Paul Mulumba Losako bazaki na besoin malade wana etambola ezala propager na batu parce que na koyebisa bino bofundanga so bokolinga président ya mboka oyoyo azali parmi batu oyoyo baye pona kokokisa ya Illuminati na monde azali mutu oyoyo bokita bomata c'est parmi des pièces maîtresses il y a installation il y a gouvernement mondial il y a nouvel ordre mondial président ya mboka onga naza et bato babande koyamba bayamba bato malade bape bana mike baya balobaki depuis kaka tokutaki na concert ti lelo santé za bien te baba lebele et ba uto benganga awa na eza na ville a na ville Saint-Georges juste une semaine fi moko akendaki concert ya Fali tango azongi a contaminé leki na ye awa na ville Saint-Georges na Paris a contaminé leki na ye ya mwasi aza na âge ya 16 ans je crois et mwana wana ya 16 ans akufaki autokufaka na mingi te e yaya oyo azalaki nango lokola azali na bantikora malamu ye abiki. Ça c'est un témoignage oyo mutu abengi nga proche ya famille azoyebisa nga ke baka wana ezali ebele ya bato bautaki na concert ya Fali yango natunaki bino na video toleka pourquoi préfet ya police ya Paris malgré état d'urgence tokotaki nango makambo ya COVID-19 malgré tout ce que les médias disaient mais le préfet aliaki toujours concert wana betama. Et puis, na bana koyebisa bino ke Fali aza trop sur na ba masa na ye o baza na ba na kati ya système basura qui est. Et pourquoi basura qui est? Parce qu'ils avaient besoin il y a makila, ils avaient besoin il y a malade dans les ala propager na communauté africaine. Et bandeko wana o basa na hôpital wana babenga babisinga mon frère, tous ceux qui contre bino, toi non mon ami le roi batama boma ba jaloux, mitema mabe, tant botem la concert à Fali, mais les lots biso tout ça là dans l'hôpital, baka o tozo yamba, ya ba ça qui na concert wana, franchement deko, to bengi pour to yebisa yo, d'abord bolimbisi et puis combat na bino ezali noble. Ba bafinga kabino seke ba yebi makambo bafinga ba yebi te pourquoi bafinga abino. Et bokotala Macron alobaki lo motangi en Afrique bani ko attaquer ba maman na biso ba africaine que il faut que ça la tout ko stopper ba maman ba bota lisusu te. Ah non, je trouve ça bizarre, je pense ça normal. Moutazali pauvre, hein, à cause on a 6, 7, 8 enfants. Il faut faire tout pour stopper la femme africaine, elle va concevoir. Va continuer à botter parce que c'est là, il y a un des quoi empêcher que les Africains la développer. Mbongo moukie bana ebele. Richesse moukie bana ebele. Oui, économiquement parlant, il peut avoir raison. Mais spirituellement parlant, tant que tu veux comprendre, Azakolo bango te pona koye bakosunga bafricain bazala développer économiquement parlant. Mais azolo bayango c'est pour empêcher que to koma ebele koleka bango. Voilà pourquoi bisonet na France et comment ceux qui moi sur boti ba pesi yo mbongo. Plus aux na ba ebele plus ba barsela mbongo. Babanda ko sala mon objectif moko ko tinda batu ba bota parce que bango ba ko sala constant que
dans 50 ans, 60 ans, 70 ans ou 70 ans, toloba, ba français ba kozala susu mingi te. Yango moni, ba koma soko boti ba pesi mbongo, comme na bane bele ba bakisi mbongo. Mais bande konanga, ba signe yango nyonso se kokisami. Makambo nyonso to bana koyoka kala e kokisami. Na kozala sincère epai na bino, naza mutu o na ndimelaka bokoko, mais na koti na kati ya confusion. Non ke bokoko eza lokuta, non ke non. Bokoko yanga iti. D'ailleurs, pour la mambo etali bokoko nanga, bonzambe, nazwa ki vidéo moko bandeko baza na Guadeloupe, ndeko Sylvestre Kavungu na nyonso, bana Congo, babena Congo bazala na Guadeloupe, les Antilles, bazali ebele, comme vous le savez, la plupart y a ba noirs au bakenda dans les Antilles de Guadeloupe, Île de Réunion, Mayotte, tout wana, ba uta en Afrique centrale, la plupart baza ba Congo. Bref année, monsieur le maire, il y a ville, il y a ville, mokoza na kata Guadeloupe, na bosani kombo na ofuna tanga yango. Excusez-moi un instant. Naïb Sabino yango, c'est vraiment important. Attendez un instant. Papa. Il y a ville na bango, hein? Parce que là, paiement na bossa nyan kango na mutute. Bon, ville, il y a Pointe-à-Pitre. Je crois que c'est la grande, c'est l'une des grandes villes, il y a Guadeloupe. Monsieur le maire, il y a ville, il y a Pointe-à-Pitre. Comme on a une Nimbangu. Mbangu okima Mbangu. Kombo morona ngai. Ngape kombo nanga Waiza Mbangu. Et monsieur le maire, oyoyo, ayebi te kazarane pa africain, ayebi bakoko na yete, ayebi ninte, ayebi kayepo na ye, ayebi kazali Guadeloupéen, ayebi kazali français, mutukuna ya outre ya ultramar, nito barana portugais, ya outre-mer, voilà. Ayebi te kazara Congo d'origine. Kombo na ye Mbangu. Yo soyoka mundele français na kombo ya Mbangu. Donc, c'est-à-dire, Moutouana, Azali, il y a village Nanga. Tu y a village Mbangu na Bakongo. Nga kombo Nanga, Waiza Mbangu. Village Mbangu ezali, comme Pema Lingane ezali. Donc, bande kwa batinenga vidéo, bakenda ki kosambela po na Congo. Bazo ki recommandation, andeko bazan kati ya Guadeloupe. Bazo ki recommandation pa nzambe ba mata na montagne. Ba ke no sambela po na mabele ya Congo. Ba wuti na prière tant ba kiti. Ba osala ba vidéo ka neza la ka quelques jours après. Vidéo ça on a partagé na ba groupe à WhatsApp. Le temps ba osala vidéo ba ika batimisa tout. Ba zui drapeau oyo ya ba occupant ya bleu wana, ya étoile. Ba simbiango parce que bango c'est normal, drapeau moko bango ba yebi yango wana. To tenir bandeko rigueur te pour notre drapeau. Le moment mazo filmé, mutazo filmé nasima batu o ba telemaki na likolo na mapata carte géographique ebimi ya Congo Zaïre. La vidéo est là. O azana besoin nango ayebisinga na otindela yango 07 68 99 86 91. Donc plus 33 7 68 99 86 91. Si. Donc bande kwane à Guadeloupe après avoir combattu na ngomba ko sambela pona mabele ya Congo.
quelques jours après ça la vidéo ba remercier nzambe ba pesa ka message ndenge zalaka na sima ya batu na mapata carte géographique ya Zaïre, Congo Zaïre. Mona kango lobi to ça lelo ya partir 3h 4h zo vidéo. Bande konanga banda na botama na mona likamba ndingo wana ti. Nanu na mona likambo ya ndingo wana ti. Et na kati ya carte géographique wana dessin ozobi mana c'est comme si il y a un monsieur à la tineti chapeau bonde qui y a ba cowboy à peu près. Mais c'est important au komona yango sans doute na forme il y a drapeau, la forme il y a forme géographique il y a carte na biso. Selon de Kolbi il y a le message au nzambe réponse nzamba pesa ki bango na mabondeli bakota ki koloba ete nzambe aza elongo na biso. Ndeko yo ozo makambo à la légère ozo kansango peut-être eza bilobela na ebité na ba que le monde ezo ke na fin ou bien installation ya gouvernement. Il y a gouvernement, il y a nouvel ordre mondial, gouvernement unique. Parce que Nostradamus, il y a un prophète, c'est un français, il y a la France, Notre-Dame, c'est le deuxième guerre mondiale, tremblement de terre, il y a Haïti, c'est le Bakayango, tout Nostradamus, abîmé ça yango. Makambo ya ba papa ko longa musa ko remplacer ko démissionner ko sala tout à loba yango. Et na moka ba prophétie à Nostradamus à luta loba yango. Tangu boko mona ke France a ju présent ya plus jeune. Et que bomoni Notre-Dame ya Paris eziki. Par là pour comprendre que c'est la fin ya République française. Ouais. Alors bien, tant beaucoup monde en France a vu présent il y a plus jeune et que au moment Notre-Dame il y a Paris et Ziki par là beaucoup que c'est la fin il y a République française que France que quoi yango yango wana et bana ko kende toujours na cette et que comme un pays pauvre. Et ceux qui vont peuvent attendre la Bible, il faut que la grande Babylone les États-Unis et il faut y tomber. Mais dans la carte de confusion, ça la nzambe bo sunga biso ba mikolo bo sunga biso ba to ebi boko kona kati bo ebi ba témoin ba mbele bo sunga biso. Je suis devant moi plusieurs histoires où il s'agit que ngai n'a comme un peu bouleversé sincèrement. Ici, on peut faire fait comme nous sommes les canamukili là où ils ont ya. Mukili bazan a besoin ba kokisa où ils ali marque de la bête c'est bimato yebal ma film to monaka na bilamba to monaka na ba théâtre totalaka na ba loko tout monaka. Lelo na Suède et si ba adopté si ba sali makambo ya micropuce oyo ba kotia mutu na loboko ya mobali awa bien à front. Maintenant nous avons mis tout la question. Pourquoi kaka il faut batia yango place oyo to tanga la Bible déjà? Parce que les gens pensent que ma solo est à 666 et que Zala, bon, nous avons aussi le sang, ça la makana forme oyo. La kisibiso que Mikolezo yande konanga, pour son bailoko, il faut une autorisation.
Pose un traitement na yo, il faut une autorisation. D'ailleurs, yango to vivre lelo. Ndaku na yo moko po obima libanda, il faut autorisation. Voiture na yo moko po bango, il faut autorisation. Ah bandeko. Où va le monde? Na libanda po mona yango, il faut osana autorisation. Pour kende musala, il faut osana autorisation. Osana ba milliards, pour kende obimisa yango, il faut osana autorisation. Donc, biso tout na mukilo toza ndenge moko. Yebisanga lelo mutaza na 5 milliards na compte. Na mutazangi mbongo na liki muninga lelo. Nani? Yebisanga ne toza biso na poto. Na bango na poto apima mingi eleka awawa. D'ailleurs na informé bandeko. Biso ba o tozali na bamboka bapaya ya ba mindele nde to ko souffrir plus koleka bato baza na Afrique. Biso ne to ko sentir décision ya nouvelle ordre mondial na poko le kabatwaza en Afrique. Voilà pourquoi nous avons na bande koboé. Soki oza la possibilité mikole koya ba ne koya ya kozonga Afrique, fais-le. On peut expliquer une Afrique condition vieux bien te. Afrique boy, Afrique boy, Afrique boy. Mais nous avons bisayo. Pour na ke ozala épargner. Na makambo nyonso zo na mukili. Attends qu'on a touché, mais pas aux a touché à 1100%. Il faut retourner en Afrique. Bokanga vidéo lelo bomba yango amna oloba. Bo bomba vidéo rambo na oloba, bo bomba ngo. Parce que biso toza na poto, toza na kati ya munokando. Obi ngando soka linga liya sala nini. Azwaka munoko na yatika yango ya kofungwama. Pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures du temps. Ba insert, ba nini, bazo kota, bazo sakana na munoko na ye, ba sakana na bango. Aboujakate, pendant 5 heures à 6 heures du temps, tu vas natika munoko boy. So ki a moni quantité na ya na besoin koki, asa na ka boy pa. Afungo lisusu. Donc bandeko, il est temps que biso toza libanda, tu vas comprendre que toza plus na danger que les kabat bazana mboka. Parce que on lingo lingate, il faut bâtir yo pisse. Et si bima to mona ba vidéo porte ye fond na pisse. Anga so melo ko nyos na pisse. Déjà ba mona ba passeport yo so comment na ba pisse. Ba carte bancaire, biso ba carte vitale pour le traitement nyos na ba pisse. Nyon c'est comme ba carte SIM. Et bazo zwango ba otiango soit ba otiango awa na loboko à droite bien à front. Exactement ici karo baloba ya 666. Et on a zotuna. Est-ce que tout ça kokende vers la fin du monde ou apocalypse et loba? Ça c'est la première des questions. Deuxième ezali boy. Est-ce que tout ça kokende vers la prophétie ou aussi mo kimbango alobaka ki mutu mundele akokoma mutu mundu akokoma mundele? Parce que dollar ezo kweya, euro ezo kweya, Union européenne ezo panzana. Mamna ba bino ko sala 50 10 ans de Union européenne ezo panzana. Union européenne ezo panzana. Batu nyonso bazala ba nyongo, ba pays nyonso ezala ba nyongo. Banque mondiale ke foute na ba pays nyonso ala ba nyongo. Mamna esa bino bo monango
choquant, bon, on a dit le kuta bilobé là, maintenant qu'il est formé bino. Pays n'y a pas de dette. On a que, bah, il va qu'on soit bino bien. Bazo foutre la bino, bah, nyongo na bino, nyonso na ba condition, ba opé sa bino. Bah, longoli bino na pauvreté, wana ke, bozo na bato ba nyongo. Parce que, biso nyonso tokozana mukanda moko. Afin ba oba ko vivre. Tokozala mukanda moko. Passeport moko, mbongo moko, gouvernement moko. On a zoloba. Est toza ko kende vers accomplissement ya prophétie ya prophète papa Kimbangu oya lobaka ete moto moyinda kokoma mundele. Mundele ya kokoma moto moyindo. Bazo bongisa ba vaccin. Bakeno tsa ba vaccin en Afrique. Mais avant de mettre le vaccin dans le boy. Je crois que mon ami Nele Bangomoko, il y a quelques blancs qui ont fait la vidéo pour nous alerter les Africains. Na projet oyo sala contre l'Afrique. Mindele bango moko ba osala ba vidéo pour na alerter biso. C'est pour vous dire, Nzamba za capable à chaque fois il y a un problème, azwaka mutu moko sika ba osala au complot, aya ko fongola yo. Aya ko yebisa yo na mutambo ba obongisela yo nzambe azalaka ndenge ya balabaka esika mutu akufaka mutu malamu azangaka te mindele bazali animé na bonne foi bazali animé na molimo ya solo ya bakoko ya nzambe ya bakoko na biso nzamba ko moko tinda bango babalukela bandeko na bango moko. Mais il y a une guerre qui se passe lelo. Donald Trump na groupe mususu ba Illuminati. Bande kono ayeb sabino Trump azamutu oyoyo c'est un esprit envoyé pour contrer des marches accomplissement du gouvernement mondial. Au Congo, on a un peu bizarre, mais ça va nous expliquer que moko peut s'en raison. Et on se retali comme il y a Trump, ils allaient mystérieux. Très mystérieux. Nyon so bamba sangana na mukilia zalaka contre bango, zalaka contre bango. Ba sangana ba bengi réchauffement climatique ya boya bia ba jina nema malukuta. Et les États-Unis, c'est le pays le plus touché na COVID-19. Mais batmi ba ye bangote. Le pays le plus touché, c'est l'Italie, ce sont les États-Unis d'Amérique. Plus de 81 000 personnes. 81 000. Après, on va dire, oui, mais l'Italie n'est pas tout à coup, mais c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est l'eau. Les États-Unis sont le plus touchés. Bon, oh non, parce que les États-Unis ont un traitement malade, Italie, non, pas mon del, un traitement là, la spécialité là, mais ma COVID-19, mon un traitement pour les Kamuninga. Traitement moko ebimi e wuti na Afrique, ya chloroquine. Ezalaka déjà kuna ya Congo bololo. Et Trump en tant que mvuluzi, en tant que muto azali animé l'esprit o ya koya ko telema ba Illuminati. Automatiquement embrasser décision africaine au sein de la chloroquine. Pour France sans ma chloroquine, il y a eu la pression des États-Unis.
Et le métier Raoult, il y a français. Il y a Marseille. Après, il y a Testa qui chloroquine, ça bien. Métier, on a menacé, menace de mort. Bandeko. Moutabimisi traitement pour la kosunga bato, on menacé au bomaye. Et moutazo menacé, un soi-disant médecin peu sous. Donc, pour vous comprendre que Makambo, il y a un autre gouvernement parallèle qui dirige. Et ça, là, il y a mindele mususu, oyo bazali animé na mulimo ba mvuluzi. Oyo kenzambe atindi bango pona koya ko teleme la projet wana ya antichrist. Pona ko teleme la démarche wana ya ko contrôler le monde, ya gouvernement parallèle ko contrôler le monde. Il y a des gens comme ça. Parce que Mindele va s'attendre que tant va lancer Covid-19, en tout cas, va cause des dégâts, 500 000, 1 million, 2 millions de personnes vont courir. Va s'attendre qui nango. Et brusquement, bizarrement, on a évité. Et ce qu'on va cause la va courir en Afrique, va mourir va courir. Parce que banga qui sûr que banga va connaître la vie bien, bah toi kufa mingi en Afrique. Mais nzambe ya mawa, nzambe ya bolingo à confondre bango. Donc traitement eza on a chloroquine mais France a va appliquer yango. Et loko ba tout à mon eza bien. Et Trump, Donald Trump na auto sabino yekutu mbalamuka kena ngomba bana kengo déjà. Et puis, le col à Trump a yebi ba jia makambo yo yewana zo bimisa peuple na confinement. Car mingi te malgré ba tozo matana na New York, azolongo na New York na confinement zo zongi sa peuple na liberté na ye. Parce que a yebi que malade on est que wuti a yebi objectif nango. Et hier aza muto batinda ki uniquement pona ko ba ko s'opposer na batuana. Azo zongi sa New York azo bimisa peuple na confinement azo se bango na balabala na liberté na bango parce que yebi dans mutu o azanga na ba doute na Trump luko comprendre azanani ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire comme ça na bisa bino bat musu la réincarnation existe ya bat musu bazongaka. Même temps, même Samaël, il fallait qu'il ange, a trompé pas c'est-à-dire, ange au diable Lucifer, il fallait qu'il y ait un bota sur Moukili. Avec Samaël, il fallait qu'il y ait un bota sur Moukili. Et c'est un peu vague, mais c'est vrai. En 1956, Samaël a eu au Mexique. Ouais. Bon. On est un peu trop mystique. Il y a musique mingi. Pour cela, on comme sous. Mais il y a un ange Samaël a botama qui deuxième fois en Égypte, dans le Mexique, en 1956. Je suis au solo lango. Bien, mon temps, ben, on a dit tout solo, mais tu bêta di solo. Donc Trump il a fallu mutumoko aya ko s'opposer na ba démarche oyo nyonso ya Illuminati ya nouvel ordre mondial. Sarkozy a le bien que mutumoko to alo bango vidéo zawana. Sarkozy a le bien mututa ko s'opposer na nouvel ordre mondial a marché monter. Mais dans le peuple de Dieu, dans le bana oyo yamvuluzi. Merci Léon. Dans le solo la bato oyo bazwa appel ya nzambe. Ya bembi nzambi te. Ya makambo ya l'église ya bloka lokuta te bato oyo mulimo ya bakoko mulimo ya bonzambe sana bango. Boye bako sensibiliser batu, bo solana batu.
Ah ouais. Cordon Patrick et Fonja Abissing Albi, encore Moko Pembeni à Félix Akoufi, Jacques Ilunga. Merci Cordon Patrick. D'ailleurs, parlons de ça. Bandeko. Batumi ko traiter ngai waiza comment yo ko souhaiter mabe liwa ya mutu. Comment yo ko sa mutema mabe. Comment yo sa la kaboete. Bandeko nanga. Bible oyo totanga ka chaque fois oyo ba chrétien ba congolais to linga mingi Bible. Soki botali na ancien testament se baniti suka ezalaka ka bitumba na ba guerre. David akata Goliath mutu. Mais bino nyonso lelo koma banzembo na bino nyonso bokoma kokumisela ngo Nzambe. Donc bino tout se plaka ndenge David akata Goliath mutu. Ba pasteur ba moko te na 2h 3h 6h moko mazilo 2h 3h sous 5 jours ya séminaire. Donc ba tozo se ndenge David akata Goliath mutu. Merci Alpha Kiki. Lelo yo zolo balangai ke ngai nazo sepla na liwa ya bato. Mais tango yo kumisaka David. Mais kumisaka David na nini? Tango baka Nzambe ya David. Nzamba salaka David. Nini ngo David asalaka? David akata Goliath mutu. N'est-ce pas que o David asalaka pe? Eza ko boma mutu. Mais pourquoi bobetaka nango maboko? Pourquoi et comment exemple ma vie na bino? C'est parce que boyebi que Goliath azalaki ennemi à Israël. Ya ngo bozwa liwa ya Goliath exemple ma vie na bino. Mais zwa makambo ya kala tsango na contexte ya lelo. Goliath nani? Goliath ezali batu nyonso oyo bazo sala peuple wana mabe. Na bisaki bino awa na lobaki yango biso tozali bamvuluzi tozali ya Nzambe. Na bisaki bino maladi wana ekokote pa ba politicien ekokota l'entourage ya Félix ekokota la famille ya Félix ekokota na lobaki yango zaki sentiment te na bandaki kosaka Nabandaki kosaka koloba na français na babenga na kosala invocation. Na lingala babenga na bande kosambela. Na ebisaka bino ya la différence entre kosambela na kobondela. Kosambela c'est-à-dire invoquer. Kobondela ezali ko prier. Donc zo sengelo ko moko boy. Kosambela naza kosaka. Nazo mona te lisumu nini nga na osali même na mission ya Nzambe. Parce que même la Bible yango le dit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée à son tour. Nzambe aza juste. Oyebi combien de personnes bataka mabungu na bango na mabele balelaka po na mboka wana. Oyebi batu boni batangisaka tala bandeko. Ezala batu mususu Nzambe alingaka te balela. Ezala batu mususu Nzambe alingaka komona bango balela te. Yango fait attention, moni mwana moi se bato jo négligé yo sel soki neni oleli si osel mamboy. Soko yebi kozali fautif. Soko yebi kozali se reprocher na rien, là c'est bon. Mais soko kozali se reprocher na quelque chose, ezala batu mususu ya mibali to ya basi Nzambe alingaka te komona bango baolela. Alors faites attention. Ba politiciens baleli si batu ya ndenge na ndenge. Moula na moula pendant ceux qui 60 ans baleli sarabatu. Et lelo Nzambe bani kosala justice na ye mopanga ya Nzambe bani kosala. Parce que biso bamleki toza na force te, toza na makasi ya kobundisa bango te. Toza na ba politicien te, toza na ba leader oyo bakosunga biso to bima na problème oyo te.
Ah oui. Peuple wana leli ya trop. Babomiye na ndenge nyoso. Ba sali bakoko sala. Mutako. Le monde entier est en silence. Rwanda batwa kufika ka 800 000 babenga au génocide. Il y a biso batwa kufu plus de 12 millions baboy ko reconnaître un génocide. Et vous pensez que Nzambe la bonzambe na ye akuvanda ko kanga munoko akwa te. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Façon babomeli peuple wana. Nanzala, na munduki, na ndenge ba catastrophe na forme nyonso peuple wana kufi. Bao basa na bomo e basa kolela mikolo nyonso. Cause pona bino batu mususu batu boni bafingi Nzambe. Batu boni baboyi kontima ke Nzambe existaka pona bino. Bokoti si Nzambe na conflit na peuple na ye. Et vous pensez que Nzambe bino. Bo simite na mususu ba yina Nzambe. Bo tindi batu mususu ba bunga nzela ya bo Nzambe. Et vous pensez que Nzamba nyakatika bino. Et tant que nazo bonde la zo sepela bato na baza ko kufa bino bozo mona ke ngana osala mabe na komi ko lekisa est komi ko loba nyoso ko loba nazo song sabino na Bible parce que bino bolingi Bible mingi ngapi na lingango na loba yango chaque fois Bible zali histoire makambeza na Bible zali ya solo mais ba modifier bato na ba place. Mais ça ramène chaque fois. Bible est allé vrai mais modifié, falsifié. Na personnage na ba lié na mabébélé mais histoire vraie. La Bible est vraie. La Bible est vraie bandeko. Na kati ya Bible tango bana Israël ba kati si mer rouge ne totanga. Bakomi na ngambu mer rouge kangami emeli ba égyptien Myriam leki ya David abandi ko yemba abandi ko beta lindana to pousser ba cri de joie ndenge Nzambe abmi ba égyptien ya proverbe ekoloba lorsqu'un méchant meurt on lance des cris de joie. Lorsque un méchant meurt, on lance des cris de joie. La proverbe est le bien mot. Alors, bandeko nanga, manini bozomo nanga itan ozo sepela, tant ba yebisa ke Zacharie baba su azu malade na sepeli. Lisumu nini za wana. Tant ba yebisa ke ona Jacques Ilunga akufi. Mais ndeko nanga ingeta Fatou Ilunga. Ce sont des méchants. Nzambe tanga sali le boko na ya sali ba makambu na ye. Yo lingi ngai na boya exploit ya Nzambe. Yo lingi ngala ba ke Nzambo sali ma benenge ba méchant na bazo kufa. Non. Nzamba zwa lokumu sali makambo lenge na ye. Alors à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors Israël garde silence, moi l'Éternel je combattrai pour vous. Israël voilà c'est le Congo, ça va chaque fois. Israël a autant dans la Bible ezali Congo parce que Israël ezali akuna ezali Israël basala en 1948. Israël bon on a Benjamin Netanyahu esala en 1948. Les vrais juifs de la Bible ce sont des bantous na sarabino. Et tant Nzamba zoba que Israël garde silence, moi l'Éternel je combattrai pour vous. Il parle du Congo.
Et ce n'est pas moi qui le dis, que les vrais Bantous, les vrais Juifs de la Bible, ce sont des Bantous. Ce n'est pas moi qui le dis. Et lorsque nous avons la justice pour le peuple, et biso toza ko sepela pour la gloire ya Nzambe zo koksama, yozo lo banga ke ngai wa iza na za ko sepela mutu na zo sala mabe na malisumu. Tangu Nzamba komi ko sala ko kokisa oya la kape na ye. Tangu Nzamba bani ko sala ko répondre na mabondeli ya peuple na ye. Abandi ko éliminer ba méchant. Tangu epé ya Nzambe bani ko opérer bani ko sala musala. E biso bani ko mona loboko ya Nzambe bani ko sala na mboka wana tozo kumisela ngo Nzambe. Yo lo bana ngake ngai na zako ko sala lisumu nazo souhaiter le waya mutu. C'est que yo yebite ndenge Nzambe sala mboka wana. Et je tiens à vous rappeler que na otako komango na page na ngai na lobiango bien makambo ya minene makambo ya sérieux za koya mikolozo ya. Eza malamu kaka to buzwa kimia to ka kimia na bato nyonso. To luka kimia na mutu nyonso. To yeba kozala bien parce que vanité de vanité tout est vanité. Ba kanse basi ya kitoko, mibali ya kitoko, batona ba voiture, ba avion, ba nini, confiné. Ba diplôme belé confiné. Star amunene Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, confinement, ba na kata confinement. Oui, mais ça va nan. Félix Tshisekedi confinement. Sikoyo. Nous tout confinement. Donc c'est pour vous dire toye bakaka ndeko soigner relation na biso na Nzambe. C'est très important bandeko. C'est très important soigner relation na Nzambe. Mais oh ils ont salama na Congo lelo. Bandeko, il faut que le bakaete que ton nom soit sanctifié. Sois loué, éternel. Nzambe ampumu tata Nzambe soit loué. Parce que le boko ya Nzambe bandi ko sala na yebisa kibino bako kufa un par un. Oyo nyonso aza ko contribuer la souffrance ya peuple wana d'une manière ou d'une autre, indirectement ou directement, soit yé, soit famille na yé bako subir ya. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, ce n'est pas toujours physique. On appelle la mort financière, la mort économique, la mort matérielle. Mort est dans la forme ébellée. Donc ne venez pas m'attaquer pour le baquet parce que au contraire, le baquet. Waiza, oza ko raisonner malamu parce que oza ko kumisa Nzambe na moment o loboko le bali ko sala. Aza Nzamba justice. Aza Nzamba justice. Aza la roulage a fongoli koto akangi koto yo. Tanga fongole la kabino o lebo sala ndenge ya lingela ki. Bon mate pepe na ye. Il est lent à la colère. Oui, il parle sans cesse, lent à la colère. Mais tant que banda ko sala makamuna ye, mutakanga kaya zala kati. Nazo continuer ko lobayango en tant que descendant ya Nzambe. Tozo lobayango bien que bako kufa un par un. Nazo lobayango na o déclarer yango bino lokola bolelisi peuple ya Nzambe boko kufa un par un. Et Nzambe aja ko endurci mitema na bino comme ça mitema no libanga. Nzambe azali na besoin à frapper ba politicien ya moka wana. Nenga zaka na besoin ko frapper Pharaon comme ça mitema ya Pharaon libanga.
ndenga comme ce qui motema ba politicien li bango ba ko sunga pepe te pas raison ko frapper bango. Voilà, tous ces politiciens faut ba kinde. Makile ya kimbango tangana mboka wana ya kimpa vita ya simo ya ntoto ya batu batangisa makila bakasa vubu balumumba bata ndenge na ndenge 450 personnes bakufa bakunda na maluku des milliers ya Kasai kuna bakufa des millions na este et vous pensez que nzambe wana zali nzambe moko ya ingrat nzambe moko akufa nzambe moko monaka te nzambe moko asalaka na ite oyo akozala insensible na mapasi ya bato wana malgré bato yango mingi bazali ya baventurier bazali mais oyo babangaka nzambe na mboka wana bazali baoyo basambelaka na bosolo bazali baoyo nzambe ayokaka bango na mboka wana bazalaka mpe bazali. Nzamba ayokaka na mboka wana baza nzamba ayokaka bango alors nazoyebisa no bandeko botika nzamba sala musala na ye basungaka nzambe te bapekisaka mpe nzambe te tika loboko ya nzambe continue kosala baza na baprojet mindele baza na projet na bango ya koboma baafricain ya koya na masolo ya nouvelle ordre mondial. Mais il va souke za ya nzambe basalo bakoko sala bamata bakite basalo bakoko sala mais biso te biango ke nous sommes un peuple de Dieu mukili oyo oui c'est notre Bible le monde est sous la puissance du malin mais le rédempteur notre rédempteur est vivant il se relèvera le dernier jour. Donc voilà pourquoi nous bandeko bozo makambo très sérieux eza ya molimo makambo eza ya molimo nayebisaka bino makambo ya Kongo eza ya molimo ekomi ntango oyo mondele alingi azinda États-Unis oyo ekini kozala tombe place ya nzambe baokende kozala tombe. C'est l'air ya ko vivre prophétie ya fumuki mbangu to komi na période wana. To komi na période wana mais kozala facilité ça je vous le préviens. Ça ne sera pas facile surtout biso ba otoza na poto. Et ngana alo bango bien. Juba ko imposer ngai na batanga ikar batanga 6 mois na. Eza mukolo oyo na koloba na zonga Kongo ata na makolo. Eza mukolo oyo na koloba na zonga Kongo ata na 10 centimes na poche. Mais na kondimaka jamais batanga 6 mois na marque de la bête. Parce que naza mvuluzi. Yo muto kondima vaccin, yo muto kondima marque de la bête, yeba yango c'est fini pour toi. Au long ya bana ya bilaka, okomi d'office destiné na enfer, okomi d'office pour batuma dimakate, okomi d'office c'est perdu pour yo. Et jour au obligé, olinga te il faut zala nango. Soko boyo okene musala te, soko boyo ko sombelo côté, soko boyi. Et jour comme on makamala e bandi ndeko nanga avion zonga mboka. Même aux années l'autre côté, soit avion zonga mboka. Rôle na biso ezali to ya ko sensibiliser bino bandeko. Kono bananga te ke lobby oyo ngai na osala part nanga po lobby nzambe a condamner ngai te. Ke na pe courage ya koloba. Na pesa comme aloba olobe la peuple nanga. Pourquoi oloba kati? Ozala ko
nini po yebisa bango yango na yebisa ondeko prépare-toi ozonga na mabele ya bakoko na yo. Prépare-toi ou préparez-vous ou préparons-nous ya kozonga na mabele ya bakoko na biso. Soko kovana na mboka oya mindele jamais okozala échapper dans le nouvel ordre mondial. Jamais okozala échapper dans la marque de la bête ya 666. La minute yozawapi. Combien de jours maltais? So ça tembe. Pourquoi zo lukate ça avant bima? Ozo banga nini? Et wana pe koleka kaka boye. Boka sate ba soda mo ba ozasu ya bazala kwa ba demo te. Taka ba soda bino boyebi. Kaka ba policier yo mona ka chaque jour ba ngwana kaka. Ba kozala te ba koma makolomi satu te ba kaka yo yebi wana. À la lire où vont les choses. Bourmona yango. Ba tribunaux eko kama. Yango bomona ka nyoso mundela sala na film. Et ça makambo zo ça no ezoya. Na film moko Sylvester Stallone na sala. Ba tribunaux ezala c'est ba tribunal quoi ba tribunaux ezala quitté. Et comme mbila soka kangyo yemo ka katelo sentence na yo. Soka katelo 10 à katelo 10 ans. Comme qu'on juge batou et qu'on coma. Parce que ces gens balingi à tout prix bas au contrôle ya mukili oyoyo. Mais Afrique wa ko simba yango te. Et makambo ndezo kende boye. S'attendre dans le soulèvement populaire ya munene na Congo. Malheureusement, bon s'attendre nango. Et tant que mona makambo zo kokisama, eza passe na mutema mais bon comprendre que eza loboko ya Nzambe nde komi kosala. Pillage ya munene zoya, pillage ya makasi. Malheureusement, c'est ça. Peut-être un peu na perdre yanga bandeko. Mais on n'a pas le choix. Nazo na bino makam oyo nazali prophète ya malerte. Nazo yebisa yo pose à la prudent moralement aux à la préparer. Des milliers, plus de 60 000 personnes vont couper dans Kinshasa. Même quand il y a la COVID-19, la coronavirus, même collé Zoya. Et quand il y a un déclenchement à soulèvement populaire, le peuple a se révolté contre les dirigeants. Et ils allaient événements, ils allaient payer. Ils allaient même 20 ans, ils allaient les gars en 1960, 20 ans, ils allaient. Bokanga likamuna bala no lelo bokanga yango mais tango komona makaba comprendre que mupanga ya Nzambe eza koleka parce que Nzambe ayoki kolela ya peuple wana peuple oyo abandonné monde entier mutakote la kaza la rati monde entier mutalobelaka ya za la rati. Et kolela ya peuple wana et matina kiti ya bokonzi ya tata. Ça je vous le dis. Ça je vous le dis. Et vous avez makasi ya Fayulu te, na makasi ya Félix te. Na makasi ya Nzambe. La preuve ane na ba wanda ba bomaka batu na este bangwana ba kimi. No, M23 pendant 20 ans, Moutakanga Banga Zalarati. Oh, Adef Nalou, ça fait 20 ans, Adef Nalou, Mouta stoppé Kabanga Zalarati. Les Adef Nalou, Bazali stoppé Bango Moko. Et Yozo Tala, Yamona Miso Bomoto Boye.
23 000 soldats. Mais aussi 1200 personnes, il y a ADF qui a lutté pendant 20 ans. Mais l'élo, même pas 2 semaines, guerre ou année Syrie à l'Okuta, massacre Katani. Parce que yo, oye, ça bande quoi ben que confinement ici là. Oyo mona mabe, eza malam pona bato mususu. Yango na ko yebisa ondeko, il y a un gouvernement mondial les a se préparer pour placer antichrist na bango, c'est no bango. France ezo qui nous retomber, Union européenne ezo kufa, euro ezo kufa, dollar ezo koya, États-Unis ezo koya. Yango moni batiaki Trump ayawana. Rôle ya Trump ezali juste côté lemela ba démarche nyonso ya gouvernement ya nouvel ordre mondial ils en a établi. Rôle neza yangwana. Yangwana bomoni lisusu États-Unis azali le plus affecté avec plus de 81 000 cas mais yewana zo fongola batu. Bazonga na liberté azolonga la confinement. Et bon, quand moi, à la France, même si on a un chloroquine, au monde, que ça bien. France a beau qui bat son traitement, a beau qui s'nango. Jour en an, lobby na boutou pression ya mukili tellement il est qui. On va cancer qui va projet na va contrôler biso, mais va éviter que grâce à internet on va sala. Grâce à internet on va sala. Les alliés armes au biso faible, tout ça qu'on utilise et la France a fini, il y a comme quitter ça, na peuple naïe accepter chloroquine et maladie nyoso bozomo na monde oyo ils ont un traitement dans mon Afrique nyoso mon côté ezangi traitement en Afrique. On a un bino bandeko munele ayebi africain koleka ye moko africain ayebi puissance na yo ayebi makambo na yo munene za nango. Donc en gros ma message ya conscientisation na zalaki nango yangwana o la kwa koloba na bino bandeko za yangwana situation. Il y a deux forces au Bunda, une force satanique et une force divine. Quand on a dit que nous avons Nzambe azalate, projet na bango bazalaka nango déjà échoué, il y a diminuer la population planétaire na 500 millions, ba échoué nango. Ba ya ko comprendre que Afrique muteye sala ki ba koma ke belé na mukili. Lelo ba komono bango ouvertement, il faut pas empêcher. Moi si aïba kubota, maman africaine aïba kubota. Bakoye la bino ba vaccin, il faut dire non au vaccin. Il faut dire non au vaccin bandeko. Vaccin ne ko za marambe belé pour na ko komisa ba maman la biso ba stérile, pour na ko kotsa ba malade belé de façon que ba ko stopper la croissance démographique na Afrique. Mais, bandeko, tous ala toujours à côté les mains, tous ala toujours debout, tous yeba toujours kobuka mabolongo na biso, yako bonde la, yako sambe la te, mais yako bonde la. C'est-à-dire yako invoquer Nzambe et non yako prier Nzambe. Alors, chaque fois, il y a la différence entre prier Dieu et invoquer Dieu. Il y a la différence. Tant qu'on continue à prier Nzambe, on mona kama kamle ko dinda. Mais banda ko invoquer Nzambe ya bakoko na yo. On mona différence. Nzambe wana bakselanga pesanga makasi santé ya malamu. Lokola naza na kati na traitement. Na kwa koleksa tamula yimingi te tsakena ya tovanda to solo la. Na zuba message ndenge na ndenge
nzambe soka sunginga mikolo koya après ba confinement na okende na Guadeloupe na kende Guadeloupe kuna ke kuta na ba congolais o ba vandaka kuna d'abord pour communauté za munene kuna nazo continuer opesa tena bandeko nyonso baza kuna na Guadeloupe bandeko na biso oyoyo bakendaka comme mingi bakoko na biso wana lelo babota bakola kuna nga moko na famille na nga hier koko na nga azoyebisa nga koko na nga ayebisi nga ke mama leki ya koko na bango bo comprendre mama leki ya koko na nga donc mama ya koko na nga abota moko ya mwasi bamema ye na Guadeloupe et en plus mikala mingi te baotozo ba trace na ye et so tolongo wana il faut totamba na Caraïbes nyonso koluka ba africain ba congolais bato royaume Congo pour ne pas dire des congolais o lelo koma Congo Brazza Angola ndambo Cameroun ndambo Gabon Congo Kinshasa o bakenda na kote kuna nyonso na osala voyage wana na okende koluka bato na boko mona na kosa direct na kokuta na bango na kokuta na bato nyonso baza kuna na kokende ba fond na kokende ti kuna eza voyage mo écouter nga cher mais je veux le faire na kende kotala bandeko oyo ngai esika bakenda na yebisa bango na koya kokota na projet wana ya bango na kokende kuna soki nzamba kosunga ti na fin de l'année oyo na okende kuna na kotambola kuna nyonso ba ide réunion ba nini ba Mayotte ba nini tunga na kotambola yango na bakarayibi kuna kota ba Kiba kuna ba tout na kokende yango na kotambola yango mpona kende koluka bakoko na ngai esika bakenda puisque okekuta ba cimetière na bango puisque okende kosola na bango eza makambo ebele fungwamaka ingeta bandeko na komi na na sepeli mingi ndenge bolandaki nga bopartager vidéo merci beaucoup bozala prudent luka kimia na mutu nyonso bongisa relation na ona nzambe parce que lobi eza ya nzambe soki obongisi relation na yo te na nzambe kozala pasi tala ba grande puissance bato ya mbongo basi ya kitoko mibali ya kitoko bastar ba méga star ba basketteur ya mbongo ba chanteur américain ba mbongo ebele ya minene baza na confinement na ba mbongo na bango na ba kitoko na bango ya ba politicien congolais ya ba député na ba salaire na bango ya ba 12 000 17 000 mais baza na confinement na minute oyo na fonctionnaire ya l'état na député bakomi na vie moko na minute oyo na général ya ba Rwanda azwaka soki 150 000 na policier na biso azwaka 125 000 francs congolais bakomi ndenge moko vanité de vanité tout est vanité vanité de vanité tout est vanité eloko esalenga mpasi yango wana na raisonner na leli naye komona que ça ne sert à rien. Ça sert à rien, mon. Ça sert à quoi ya kotanga ebele? Ça sert à quoi maintenant kozaba diplôme? Yo mutu moko comment kozana na 12 maisons. Olala anoka na moko. Ça sert à quoi? Yo mutu moko tala ba voiture ebele motambola na moko. Ça sert à ozoba bijoux to lisa nem ta sa na comptoir ateka ba bijoux. Mulata rangote. Lelo za na confinement. Bataka liwa mutezala kanzoka pe confirmer koya. Ah yo okasimko ko kufa ba kundo nango. To biso to non bandenga te. Okasimko ko kufa ba kundo na lipango ngo. Mais to yeba kateki avant liwa ye la biso confinement ekoya. Avant liwa ye te bakateke coronavirus ekoya, COVID-19 ekoya. Voilà bandeko. Vanité de vanité, tout est vanité. Le basuka na ina baboye,
bandeko boteni nga rigueur te ndenge nazosepela bato bazali baproche ya Félix ndenge bapoliticien baza kokufa eza lisumu te ndeko naza kosepelaki nzambe akomi na ngonga oyo aza korépondre libondeli ya bana na ye nayebi toyebisa bino bokomi sa prière ya David donc liwa oyo ya Goliath ekomi to nyonso akoma kobeta lisolo ya David abomaka Goliath na bino mpa na bino momana David asalaka mabe te me bino ozala bosepelaka ndenge David aboma Goliath ozala bosepelaka bana Israel babomaka bato boye bakoma kotiango na baprière na bino ebongo siko soki nga mpe nazotia na prière na nga ndenge nzambe azoboma batisekediste nzambe azoboma bakabiliste nzambe azoboma banani bato alamuka bapoliticien ya Congo siko na prière yo tia kokumisaka nzambe ndenge abomaka baennemi ya Israel à l'époque nanga mpe so nazoprière nazokumisa nzambe ndenge azoboma bakabiliste batisekediste bato alamuka lelo différence nango eza différence nango eza makambo oyo merci bandeko bobondela mpo na ngai bosambela nzambe apesanga makasi na reprendre santé na nga comme il faut parce que le Congo, mon Congo a toujours besoin de moi. Il a besoin de servir mboka na nga la condition nyonso o nzamba ko permettre. Merci à tout le monde. Malheureusement lumière est vraiment suffisante. Merci à tout le monde. Tokutani balasima ingeta le peuple gagne toujours ingeta.